Monsieur Jean-Martin Sali Bongenge, le président des résistants combattants du code, la terre de ses ancêtres. Avec vos acclamations, nous recevons Mwanambaka, les résistants de première heure, un homme statique, un homme qui ne change pas, Jean-Martin Sali Bongenge. Des médias qui donnent beaucoup plus, qui nous rappellent beaucoup des choses. La commune où a grandi et a plus de 10 ans de résistance et de plus résistance. Les journalistes, les déplacements à Sali Boyagatin, Sali Bongenge, où a commis s'exprimer. On l'appelle la dame de fer. On l'appelle. Les résistants combattants du Congo. On a dit que Bongo parce que tu as vu que Mboka la biso ezalaki avant cela na maboko ya régime moko ezali ko oppressé bande ko la biso. O ezali ko komisa bino ba mendiant. O ezali ko komisa bino ba pamba. O ezali ko nyokola bino. Biso esengeli to telema. Bando tozali awa na liboso na bino to telema ki poto linga changement esalama. Lelo changement on est continue à Katiamboka, likolo be grâce ya bande ko no surtout autouti ya diaspora mais surtout pour la biso pe bande ko RCK. Ba ono batandani awa bozo mona bango. Bazali bande ko ba babu mobundeli otolobi. O ba benga mi ba combattant. Na bandi bino tout besoin qui besoin de formation. Vous voyez que na poto il y a certains combattants. O bazali ko bundela bino. Bango ba kiti. Bango ba lelo, o ba yeba bino que changement o esala. Papa ou asali que lelo combattant, combo à combattant ils allaient respecter. Lelo asali que RCK les résistants combattants du Congo va soutenir le président Félix Tshisekedi. Donc nous allons nous pousser, mais la conseil à la bino nyoso bozali awa. Toye lelo pona bino. Mais to lingi bino pe bozala pona biso. Po elongonde tokotunga. Botala kaka biso te, mais totala na des années, la plupart ici, ceux qui président, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Félix Tshisekedi n'est pas un combattant au Colabiso. Akina Oekamona Kina Kumusimo Kimba, qui est le premier combattant dans le Boka. René Koti qui a dit non, moi, Yamoana, s'il plaît, à mon président, Jean-Martin Sali Bongenge. Oyo Akeli Kolomé, Akeli Nassé. Yende à permettre biso dans le Mwanamboka ya Paris na France pour na koya na mabele ya bakoko na biso naza pe ko remercier na bakoko na biso oyo babateli biso ndenge tokomi na kati ya mabele oyo parce que ezalaki difficile pour na biso ba patriote ba bundi oyo tozalaki na libanda na makomami ya mfumu kibango alobaki ke bana ya bilaka oyo babimaki libanda bakoya awa na kati ya Congo pona kosikola mboka na biso. Ba Congolais et Congolaises nazali ko banda d'abord na bana ya Lemba. Ngai moko nazali mona ya Lemba. Na botami na Prince de Liège.
nakoli na Semilikia, nakoli na Kilangu, awa na Itimbiri, esika nga nakoli ti lelo. Ah oui. Donc nazali mwana ya lemba 100%. Nakosenga na bino bandeko, s'il vous plaît. Nabandi toyembi hymne national awa tout à l'heure, mais eza important na combat oyo biso toza to mener to kufela ki plus de 12 millions de morts awa na kati ya République démocratique du Congo. Nakoki ko banda locution na ngai te sans que to rendre hommage na ba oyo babundaki avant, pendant et après l'indépendance. Nakosenga na biso nyonso to tele magnifique que 30 secondes pour to rendre hommage. Il y a 1 minute de silence pour la mémoire ya bandeko nyonso o batika biso. Merci. Merci. Tokoye ko vanda. Ora. Nako rappeler na bino bitumba oyo bomoni biso to bundi na diaspora e bandaki na biso te. Bitumba na biso e banda depuis 1800 avant que Congo ezala Congo. Déjà bitumbe bandaka. Boye baka yango ke Mama Kimpavita abunda akufa po na biso. Fumu Kimbangu abunda akufa pe po na biso. Toye kozwa Papa Lumumba Kasavubu Babolikango batu nyonso wana babunda ki poto zwa lipanda. Lipanda ezali otobengi liberté ya peuple noir, ya peuple congolais. Toye kotala Papa Maréchal Mobutu abunda ki pona unité mutu oya mebaka tata moko mama moko ekolo moko. Il faut to reconnaître bitumba wana oyo ya bosangani ya peuple congolais. Toye kozwa Papa Étienne Tshisekedi bitumba na ye ataki le peuple d'abord. Alobaki to bunda pona état de droit. Lelo effectivement biso bana na ye kobanda na président Félix Tshisekedi na biso ba résistant combattant to litaki pona to instaurer état de droit na kati ya République démocratique du Congo. Bitumba na biso ezalaki tokoka koluka d'abord alternance ya sika ekoka kokota na kati ya mboka na biso. Mais effectivement alternance eye kokota toye kozwa mwana ya mboka oyo tobengi le fils digne de la République démocratique du Congo, président Antoine Félix azali président depuis plus de 1 année yangoyo tokoti na deuxième année na ye ya magistrature suprême. Bande konda vision ya RCK tangu to bandaka bitumba 2009-2010, plus précisément dans 2010, biso RCK, les résistants combattants du Congo. Pourquoi totia les résistants combattants du Congo? Ceux qui botali na ba flyer, les Kawana ezalaka Royaume Congo. Avant 1885, biso mboka oyo bomoni ezalaka Congo avec un K et non avec un C. Le K est représenté qui Afrique centrale, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Gabon, Centrafrique, Congo Kinshasa, Angola. Ba pays wana nyonso tu yango ezalaka na kati ya Royaume Congo. Alors identité wana mindele balongolaka biso yango. Yango na bomoni batia C oyo naza koloba mindele bayebi mikondi na biso pe bayebi. Na vision ya RCK toloba ki non biso photo kende na recours à l'authenticité. Ya origine ya kombo na biso avec K. Yango na bomoni combat oyo toza komene bandeko nanga ezali pe combat moko très spirituel. Yango na bomoni ne bandeli na lobaki na rendre grâce na Nzambe oyo a permettre biso tokoka kosangana na kati ya salle oyo. Boye nanga kati na salle oyo bandeko na luki d'abord famille, na luki d'abord peuple, parce que intérêt ya RCK ezalaka kota la peuple liboso.
tozotala intérêt à peuple. Et c'est ça notre combat. Nabitumba oyo biso tobandi kobunda depuis 2010 RCK ezali ko exister. Tolobaki que ce qui plutôt changement ekoti na mboka biso RCK tokoya poto luka to se reconvertir en parti politique. Na parti politique wana epesa meli biso nyonso tupana ya mboka selon la constitution tozali na droit to exercer politique na kati ya mboka na biso. Tozali na droit to lobela po na mboka na biso. Tozali na droit to apporter changement. Et les changements wana et outi pe na kati ya diaspora. La preuve est que le président Etienne Félix et plutôt bon excusez-moi le président Félix Tshisekedi yemoko peto outi na ye na diaspora. Donc biso diaspora RCK tolobi to mema apport na biso. Yango na bomoni to ye. Mais na bokomi na biso awa. To sali constant moko ya mukie. Na koki kopesa exemple na commune ya Lemba. To moni ba sinistré bazali kolala wana. Et sali biso pasi que responsabilité y a l'État congolais ezali kokipe bana wana te. Ne pensez pas que bandeko oyo bazana pasi bazali kolala libanda ezali ko concerner biso nyonso tout. Yango na bomoni na bitumba oyo tozali kobunda. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tokoyebisa chef de l'État, oyo ça ne va pas. Oyo ezali malamu, oyo ezali mabe. Na bitumba na biso ezali auprès ya bino, ezali auprès ya peuple. Poto mema changement. Yango na bomoni vision ya chef de l'État, na vision na biso RCK ezali pour la reconstruction du Congo. La reconstruction, c'est-à-dire totonga mboka na biso. Et tokotonga mboka na biso ndenge nini? Il faut kimia ezala na kati mboka na biso. Il faut peuple ezala na tranquillité. Peuple ezala na liberté. Peuple akoka kolia malamu. Peuple azwa ba santé ya malamu. Peuple wana bana batanga ba kelasi. Parce que lelo na koye kopesa exemple ya moke. Et loko to sepela ki na kati ya chef de l'État tomoni gratuité ya bana classe. Ben sikoyo na action wana oyo chef de l'État asala ki pona bana gratuité ya classe. Mais pour na biso RCK tokosuka wana ti. Qu'est-ce que biso toza ko proposer? Balobi boye. Ventre affamé n'a point d'oreille pour écouter. Soki mwana wana même gratuité ya classe ezali. Soka za ko lia malamu te, moyen patanga malamu ezali te. Yami satu bandeko il faut toyeba bana wana ezali na batu oyo baza kotangisa bango tobengaka bango ba enseignant ezali na ba maître na ba professeur soki professeur wana baza kofuta ye salaire te moyen patangisa bana malamu ezali te yango wana bomoni tolobaki tozali ko lutter contre la corruption et bandaka muke enseignant za kozwa salaire a malongate akolinga asenga bana bambongo mwana moyen bana bazwa instruction ya malamu ezalite na yango moni biso sikoyo na part na biso RCK na côté wana tokotelemela l'État congolais abanda koyeba ko s'occuper na bana wana nyonso tout sur l'ensemble du territoire yango na bomoni message oyo naza ko passer c'est bien ezali pona biso na Lemba tokoli awa mingi pe babotami awa mais enazali ko passer yango na peuple kinois nyonso tout esika azali na peuple congolais nyonso esika azali na les 4 coins ya République démocratique du Congo na bosangani na kati na esika oyo peuple congolais toza kosenga unité ozala mo Swahili ozala mo Luba ozala mu Congo ozala mu Ngala biso tout ozala liboke moko
tozala liboke moko. Pourquoi tozali ko insister na unité? Même ba oyo bazali na ba parti politique, même ba oyo bazali na ba association, même oyo bazali na société civile, même biso peuple. Écoutez peuple congolais, tomi manakati ya distraction. Parce que distraction oyo baso kotise la biso, il y a division, yango eza ko salake Congo est grimpé makasité. Et si kanyo soto kokende et kobanda ko sala biso blocage. Qu'est-ce que nous devons faire? Mutu oya koyebisa yo biso tolingi président Félix te. Mais azali mwana ya mboka. Et sengeli na biso même soki ezalaki président Félix était mutu azalaki nesika wana. Et que mwana mboka mususu azalaki président, tolingaki to soutenir ye. Parce que ezali mwana ya mboka. Na moment où le peuple congolais, tolingi division te, tolingi ba calomnie, to banda ko pesa exemple, ngaye yo naza awa, nakoki ko finga mutu te, nakoki ko loba pe mabe ya mutu te. To lukande to tonga mboka. Pona ko tonga mboka balobaka, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut to banana nous. Awa na commune ya Lemba. Tokosenga na bourgmestre que je salue en passant. Tokosenga na commandant ya police que je salue en passant. Bisonyo surtout tokoka kosala musala ndenge elongo bani. Ba oyo bayebi na bambula o na pesaki. D'abord commune ya Lemba ezalaka ya ba intellectuel, commune ya Lemba ezalaka commune o ezalaki propre to banda kosala ba salongo bisomoko. Mais pression biso toko continuer kotia na l'état congolais bopeto ekota na kati ya Lemba na kati ya ville Kinshasa na kati ya République démocratique du Congo mobimba. Mais bandeko boyeba ke pona sukisa mupepe oyo RCK eye nango poto tonga mboka to yena eloko mususu te to tonga ensemble mboka na vision ya chef de l'État. Mais tokotonga yango elongo na bino. Na bandi message muke yango wana soki bokozala na mituna ya kotuna na kati ya salle ou ba journaliste na tiki maloba et pas inabino. Liberté, unité, travail. RCK, liberté, unité, travail. RCK, liberté, unité, travail. RCK, liberté, unité, travail. Merci. Yango to créer la coalition là depuis longtemps bandeko wana ba Gabriel Mokasa excusé
papa Raphaël Kibasa peut-être aza na nzela zo ya boyebika condition la bino ya bambouteillage awa nde esali epesi mwa retard wana. Donc partenariat bakongo bamoni ce sont des partenaires oyo totravaille na bango depuis longtemps oyo bango bazongaki avant biso baza na information fraîche makambo nyonso to ezoleka na kati ya mboka yango tokosangisana oyo bango baza nango na biso toye nango po toyede olobi mama tokoyede mokonzi kaka pouvoir na parti RCK tobandaka yango en tant que un mouvement moko ya subissement précipitamment bakongolais nyonso surtout ya France ya Allemagne ya Angleterre ya wapi na wapi balobi te baseleki na mboka surtout teleki il faut tobundela makambo ezoleka na mboka na biso mindele bayebi e bazolekisa information te biso moko tozala la voix du peuple congolais na kati ya diaspora ebandaki bongo me totaliki tolobi po tochange makambo na kati esengeli kozala na kati yango na biso RCK mpo toza ebele bamouvement ezalaki ebele mpe eza kaka ebele na kati ya diaspora mais biso particulièrement RCK tokonaki la branche politique parce que tolingiki à partir ya motu ya mboka tina se nango oyo akomema ngo azala na bolingo ya peuple na ye makambo tokoloba tolobi santé ezala mpona peuple na biso il faut mokonzi likolo apesa ordre asalela motivasi moto alobi bakongole balia malamu il faut euta likolo mpe ekitana se moto alobi bakongole mpe oyo bazali na se bazwa conscience il faut batravailler topesa na maboko yango omoni RCK liberté unité le travail il faut euta na sekolo yango omoni mpo na biso toponaki politique po tomonaki pai tozali makasi ya kosala yango wana mais baassociation toyela kati na bino baproposition ekozala soki babranche ya association ya makambo ebele ekosalama nango yango wana so nakorepona question na yo nayebi te so nazangisi eloko na motuna na yo tokoka koyanola ye parce que bakoloba akimi question wana motuna eza malamu na korépondre na ndeko boye ya liboso bato nyonso tu ezala awa na Congo ezala na Kinshasa pourquoi basengaki divorce wana ya cash na FCC parce que bato baza komona clarté na bagegere oyo baza nango entre bango ezali réalité ezali likambo ya kobomba te bagegere na bango eza koconcerne bango mais eza koconcerne peuple te oui effectivement bato tu basengaki demande wana mais eloko moko toutaki koloba sikoyo ezali important ya koyeba ke mutu nyonso tu na mokili oyo azali ndenge moko te nalobi te ke biso tozali meilleur koleka bandeko wana Lumumba tangu abundaki apportaki un pierre na ye apportaki à l'édifice Mouze tangu ayaki amemaki ya ye soki mpe totali papa Etienne Tshisekedi amemaki ya ye Kasavubu amemaki ya ye bolandaki discours oyo nalobaki na ebandeli ngai mpe na memi pierre na nga biso tu RCK to memi pierre na biso à l'édifice c'est que nako préciser que alliance entre FCC na cash ezali alliance par défaut ezali alliance par défaut voilà eloko na koyi koloba mais ndeko na ngai lelo biso RCK apport na biso auto porté à sika na vision na biso toloba yango ça fait des années ndenge la vice-présidente alobaki to sengaki na président de la République et il a répété ça tant ayaki na Paris il faut instaurer mise en place il y a tribunal pénal international na kati ya République démocratique du Congo. Pourquoi un tribunal pénal international? Parce que na kati ya République démocratique du Congo, il y a eu des crimes contre l'humanité, il y a eu des crimes de guerre, il y a eu des viols massifs utilisés comme armes de guerre. Et puis tous en a crimes économiques, tous en a crimes politiques. Impunité na kati ya République démocratique du Congo et koki kolekate. Il faut yango moni toza kosenga pas seulement na chef de l'État mais toza kosenga na l'État congolais batutu oyo babengi l'État parce que bandeko eza important oyebaka batu bakanisaka président salaka tout non na kati ya ba institution ya mboka toza na présidence de la République tozali na cours et tribunaux
tozali na oyo tobengi parlement, toza na sénat et puis toza na gouvernement. Batu wana nyonso nde bazo composer état, batu wana nde bazo composer institution, bango nde bakosala ke misala ekende malamu. Mais soki batu baza na bonne volonté te ezali bango. Yango na bomoni toza kosenga ba intellectuel boza ebele awa na kata salle. Ezalozwi bana ya njili, bana ya yolo, bana ya matete, bana kingasani, même bana malueka, ba intellectuel baza ebele koleka même oyo baza na pouvoir. Ba intellectuel baza ebele tokoki ko désespérer te. Yango na balobaka l'espoir fait vivre. Soki ba owana bango ba salaki ba comprisaki te. Lelo botala kid ndenge komaki salite. Ba poubelle ezalaki partout. Tangu tozokola toyebaka yango te. Yango na bomoni esengeli na ba oyo bazako ya sika ba mipesa na misala. Batala intérêt ya peuple liboso. Yango na RCK biso toko apporter changement na kati ya mboka na biso parce que biso tozali ba acteur. Mais ba acteur wana ezaka biso moko te. Même biso tout bande konde tovandi na kata salle. Tozwa prise de conscience. Babenga ngo la prise de conscience. Oyo tobengi kozala na éveil patriotique. Éveil patriotique kozala na amour. Pe bolingo ya kosalela mboka na yo. Soki biso tout tozali na yango tokotonga mboka na biso. Je vous remercie. Nakanisi balobaka l'infraction est individuelle. Ezala malamu te bo sangisaka bandeko nyonso na esika moko. Il faut koluka ko juger mutu moko na devant responsabilité na ye. Lolenge moko bakosambisaka biso epa ya nkolo nzambe, lolenge moko biso ape na mokito mekaka kosala. Surtout pour na bino bapanzi sango. Boye ba ko memaka makambo na ndenge oyo esengeli. Je crois que Kinshasa ndenge koma salité boye tokoki kobanda kotaxe bakinois nyonso te parce que bango nyonso bato badirijaki mpenza te. Eza na ba oyo badirige Kinshasa mabe. Tokotanga bakombo na bato bi Kimbuta odirige Kinshasa mabe. Tokoloba te bakinois boye te botika maloba oyo ke ya ba diaspora awa bato non eza mabe surtout pour na bapanzi sango. Bopesa message ya malamu boyinisa bandeko na bino oyo bakuti libanda te na ba oyo bazali awa na façon ya koloba ekozala malamu mingi te. Soki ndeko moko asali mabe botangi kombo ya ndeko wana non bolobi diaspora na nidi na ye mobimba non eza malamu mingi te. Donc bandeko na biso esengele na biso ezala mingi pamba te bawuti bipai oyo bango bazalaki bandimi kozonga na mboka mpo baya kosunga biso baya kosunga mboka na oyo nyonso ekosalama ya malamu bameka koaporte oyo bango bazali na yango ya plus likolo ya oyo deja ekobanda kosalama awa. Alors totala oyo bango bakosala ino to juger bango te par rapport ya ba précédent oyo. Donc voilà on a bakosala yango. Merci.